Bonjour, 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 bonsoir par toute la science Boza. Les Nadine Banti Mbadina la star, la chroniqueuse de Milan, de l'Italie si vous voulez bien. Il y a 3 fois w.nj4 cadence info promo et à partir d'abondance. Dina la star, présentatrice et émission Panza Poké, Naza na audio na Yambe Libino artiste Cheko Matondo. Cheko Matondo Oyazaki artiste comédien na groupe évangéliste. Lelo akoma président ya groupe na Yoka Son. Cheko Matondo akoma pe chroniqueur akoma ko sala émission. Nazana ye en ligne, nazana na audio, azana message, azo lancé, il y a soutien, azana besoin, fan na ye, azana besoin, ba partenaire, azana besoin vraiment il y a soutien pour musala oyo sala ekinde liboso, vraiment mingi koloba ya monter mutu nyonso ya bonne azanime na bonne volonté, o alingi a soutenir to o alingi apporter un plus na groupe Yoka Son TV à Cheko Matondo. Sans plus tarder à contacter Dina la star, to à contacter Yemoko Cheko na numéro Dina star est à 0034 0039 pendant code Italie 34 77 015 605. To Yemoko Cheko na numéro donc mututu o ya linga soutenir artiste la biso Cheko Matondo. To groupe Yoka Son à recontacter Cheko na numéro 00243 00243 898 155 172 00243 898 155 172. Ndewana bokozwa yimoko président Cheko Matondo vraiment azana besoin de soutien makasi pour apporter liboso amema mukumba wana ya groupe Yoka Son TV. Vraiment azana besoin ya aide na bino, azana besoin de sungi na bino pour soutenir président Cheko, pour soutenir groupe Yoka Son. Pe bino no so abonner na page na Yoka Son TV na YouTube, bo la na théâtre gratuit ezakuna nyonso na kaka pour porter un plus na groupe Yoka Son. Merci ezaki ya bino Dina la star